ceux qui nous suivent partout dans le monde sur congosuisse.tv, un vrai site dans un vrai monde. C'est bien moi votre star, Iguette Ntumba, la mignon du Seigneur, avec votre émission Savoir Plus. Vedi mo pepa sika na kati ya Congo Suisse. Ba mama tola mama ni mama social, nzote eninga nzoto ngebu. Mama lo sako bisiko vol mama. Na bien encore première dame d'Afrique na kati ya Congo Suisse pe na vérité tezaka yo. Yuno osimbi fongola ya discipline na kati ya Congo Suisse. Mama ni j'étais salut. Elle a fort maman ni pemba. Grande sœur propre maman Micheline. Donc tangongo yangoyo, masolongo yangoyo, milengango yangoyo. Ne zappez pas. Ezandenga na kati ya Congo Suisse, ya maître John Balbi molongo na maman Micheline. OK, tozo na kati ya plateau na biso bomo na kande netoza. Tozo vraiment ébélé. Tozo ko yamba artiste comédien, yemoko président na bango, Balbi bana matete oni Britannique baza awa na kati ya mabele ya kasa vubu. Baina basangwa chitoko. Yo ekina nani? Yo nani yo boya bango. Babi ba eko palola na miko ya la mignon du Seigneur. To passer moi ba miko na moko pa palola. Bonjour président. Oui, bonjour maman journaliste Yvette Ntumba. Et si on a des gars comme on a. OK, Yvette Ntumba yambio na kombo na Yesu. Tonto yeba président kombo lo nani pe outso po groupe nini. Oui, tout justement, comme on a président de Sana, donc leader assimi vraiment ma leader quoi. Donc président de Sana yeyo. Donc avant tout justement na matete. Na jana mongo numéro 45. Donc ngayo vraiment. OK, président de Sanda balobi groupe no kombo lango nini. Bon, OESA Victorien, donc Victorien des intelligents, groupe à Balongi à Mayele Koua. Donc, côté là toujours combo, tous à Balongi, tu as fait bana Mayele parce que mon koyebi quand même, il y a première fois. O bandi carrière no wapo miso bana carrière na bona kata banda ko muso mwa bani na mwa esika mota muso bitoko tanga kombo te. Yo banda penda carrière na wapi. Nga carrière nanga vraiment ko banda carrière, en tout cas bana kini bana braza, carrière nanga vraiment na bani ka na ndaku na biswa. Ah bon? Oui. Donc muto apusanga penda ke lona comme artiste et comédien Isaac ka Charlot. Eh, donc yo Charlot, mais Charlot azak. Asuba. Ngaite, Papa John, likama makambo bepesa nga ganda makasi mama ni pamba donc na be mikolo major ani ganda makasi. OK, tozo na kati masona bisina funguli sikonzunga bokoko ba Congo babibino bantandu ba yenge kuzulu yenge ba mtoto donc ba Congo no so bantandu no so na pesi bino babi bino no so bisiko bazali na pe bino ba koledie. OK, tozo na makambo ngo olobi ki landa ki idéologie ya Charlot na ndenge nini. Bon, moi, de façon, on a la sepilana Charlot. Charlot, c'est la cabane, moi, ils ont vraiment montage. Ils ont vraiment ceux qui battent sali penda bodon, ça dépend de jouer là. Ndakumbe la ramasolo. Donc, il pas Charlot, ils ont que non, mais on a un montage à bakisa, ingrédients, non. Il y a sepena c'était la Charlot parce que Charlot a bakisa na montage. Il y a un peu Victorien, tu bakisa pété na montage. Hein? Toi, si tu es bakombo, toi, tu Masuba. Lelo ezali kame. Mama Michel ko banga na hote Ezekiel Mutanjir makambo eza ba masolo kitoko eza. OK, président de Sanobi bio pasala ka makambo na ba communauté Charlotte ba montage te. C'est la vedingue lo bani parce que pas solo penza Bible, tout ça a besoin de vérité. OK, en tout cas vraiment balobi ko sungana pona conseil eza bokabwanité. Soinga la landa Charlot pena par rapport au style de jouer na Nandinga c'est la kao eza basé mingi na réalité façon à jouer la ka et donc na jouaka sans toutefois qu'il y a un montage baba kisaba makambu bon eza lokola bande komo bosongolo pakala on peut me citer combo problème te biso tu za polele Masuba et le problème était le problème te nga zala na mapinga makasi bazala batelemi basimbanga. En tout cas, ndakisa comme exemple ndeko nanga Kikedi nake musikate Kikedi azawana, oui, c'est un bon acteur, a joué bien, mais quand la penza façon Kikedi a joué là ka donc Kikedi a joué ka aza basé mimi na montage quoi. Ah bon? Oui. Yeba bakisela ke makamu na ndenga montage. Mais soit to jouer pas Charlot ndesi desana et pas desana quoi parce que tout ça Charlot Mopanzi parce que baza bato libana tu es na Congo
suis un Congolais, tous on a un Congo. Soit n'est pas un descendant, donc il pas besoin de montage des raté. Et pas descendant, tu joues à salon des principes à Makamde Kende. Soit ba beto mbata, c'est que ça mbata. Mais à te ba beto mbata na montage, ba bakisi les sous. Non, et pas besoin de la kambata, et zambata logique, soit pe kindokiza kindokimo boya logique. Et à te que baba qui la montage, bakisa longola non. Mais donc zo bakio le qui ked parce qu'il a joué la montage. Maintenant nous sommes la Christian Goyi, les cheveux d'or, moi la moko teti, les grands monteurs na kata Congo Suisse. Il est pas monté la robe à bleu, ça qui est pas bakisa comme ingrédient. Donc il y a moko et capacité à Victorien ndenge zalak. Il y a bakisa la robe ingrédient. C'est que loko moko te alongola pe loko moté. Tande mona bangote. Bango basa la rende montage. Donc ndeti président qui dit wande konanga président parce que nous tous nous sommes des collègues, tous aba président Bissonio Soto. En tout cas, avec beaucoup de respect que je vous dois en tant que mon cher collègue président, to me kempe ko changer par rapport à makambo ya ba montage, ce n'est pas bien. Yo ya na kanda na ye to bo bebana ki na matete po poza mona matete. Bo swana ki kuna toka kabara ki na mno akala. Ok, tout justement, na yena kanda na été, na zape na problème na été, ya za mona matete, ngape na zape mona matete. Bon, ils ont par rapport au conseil, tout ça, tout vendre tout la rapé télévision. C'est comme si un jour à quoi vendre pas tali troupe victorien, bazo jouer soit qui a monigaf. Oui, a zape capable à keneme matin na chaîne moro bosongolo pakala, na bona cité na bako par rapport ya magambo moko yebele. Aleki na chaîne moro bosongolo pakala, a le belinga pe, na za capable à kenon na yo kapetoli, ande écoute, à conseiller, na ko changer monsieur na ba conseil na c'est un peu ça. Pour la génération abino, oh bozala ngo abino ba artiste comme ba président yo leki na jouer. En tout cas, ma journaliste, et moi ma case, n'a répondre. BF. BF. En tout cas, vraiment, ceux qui n'ont pas vraiment clair et bref, en tout cas, na lekinde bangonyo surtout. Waouh, ngaite. Ah. Ngaite, à la belle équipe yon surtout. Nous ba que l'équipe Muyombe gauche. Tala sikonga mutu na bimana ndaku na biso moko. Nalana nanga Charlot, na wanga ni Charlot, te motena ndimi Charlot. Charlot ale kinga na ko jouer pour nanga. Mais en tout cas pour la RDC vraiment bandeko nanga bolimbi c'est vraiment. Ah donc c'est na ndemo kwa mabete abinde par rapport ya nena za ko se sentir na minute veut dire que non mutu atele mazate. Donc tolongola ba montage. Tolongola ba montage, ceux qui ont tiré ba montage au le kanga. Mais soyez pénal normal des victorien joue à pénal normal c'est qu'au côté les matés. To fungoli sikoyo. En tout cas bana kini bana braza ba vie nanga bozomo na makamezo le kalakata Congo Suisse to koti sko na kata nzungu na Ilubu. Ilubu ni no bongseli biso pour l'année 2019 ou. Bon en tout cas vraiment eloko asika eloko bien makasi vraiment zoya. Donc tout dans la carte c'est que l'ambango vraiment dengue pende sengele. Bah lui pena le monde est méchant. Dans le titre le Congo. Donc le monde est méchant. Donc il n'a bandi kalamingité. Bah comme on a vraiment na Congo Suisse. Donc bah on a un pena ba chaîne mo bosongolo pakala. Donc ceux qui batangi communauté par rapport à chaîne c'est que Congo Suisse ne muto azolé ça quoi. Hein? Zoa engagé par rapport au la ma journaliste Yvette Ntumba. Quand est au van yo muto ça présent descendance à la par rapport à ba vitesse na yo. En tout cas vraiment donc le quoi n'est bien ma case. En tout cas, tous zappé vraiment ba chaînité, na kati vraiment ba YouTube na bino donc tous zappé ba chaînité, tout les macaques sur donc Congo Suisse, le monde est méchant et zoyawana donc botalango bokozala vraiment décidé. Banda obandi makamuno ya théâtre oyo ponde comme président boye, on sait déjà combien de pièces na monde na bino ya réalité na bino ba président. Bon en tout cas et Japon ko se vanté naza le seul président où il y a sali vraiment carrière il y a une année il y a préparation pour un épisode de Moko. C'est que cela veut dire que ne lo kwa nezo bois kama muto aux adesi à kozalate. Donc tala kaka troupe et sali déjà 2 ans mais nazu quand même une année il y a ko tourner quelques épisodes de Moko. C'est que cela veut dire par mois to tourner ka air musu sur tableau Moko na ndambo. Bon, et ça par rapport à que notre c'est le comme quoi malam. Et ça que tout est en montage. En tout cas, vraiment merci chef. En tout cas. Masuba.
ça la wana que épisode moko bonda et moi beaucoup makamba fait nanga muyombe gauche j'étais sali à passant parce que y a ça la kaba série au mona par année tam somo ka série ka moko les karati ba 49 yo po peut idéologie na tezolanda été on a le beli mama Yvette Ntumba ezate que non par rapport à ndenge muyombe gauche à celle à makambu na été milai ngana lobi bien préparation ana ezunga inane pour un épisode moko kaka donc est-ce qu'il faut que bana inane wana bando tourner combien de tableaux na journée en plus pendant nous les quitter petit sikoyo na jasiri que non 12e tableau nango na aussi sango lobi na montage après babwaka yango c'est que vous êtes un producteur t'es on a mon yemba na Congo Suisse pour papa na biso jona mona yo a produit autoco mais papa John des producteurs à Liboso En tout cas, Papa John, il sponsor na biso vraiment numéro 1, il y a ba Victorien des intelligents. En tout cas, talaka papa c'est la capo Victoria zala ils en tango ya ba tournage, ils en tango nyonso tout aza papa tika kabiso en tout cas avec beaucoup de respect que je vous dois papa, ozo mériter na longo la même matin na chapeau. Hein papa nanga. Donc moi na no desana alobi ko bakaka na kosala, hein ndenge vraiment c'est la bango yoko bakaka. Baksa sumu tuna nazala ami moko azana Afrique du Sud mama langa Lydia bonga ya azana magazine ya pasala ba magazine kuna sana agence moko kombo lango fabulous.com ezana Santon City molonga ni papa langa Didier Mbaji te sali a passant malgré ba xénophobie mais bazaki vraiment bien sécurisé ay tuna ngala mama pona ni ba artiste comédien ba congolais bazala kaka kobeba na bango puis boni kotela baninga ba poison papa ezala nini mutasomine mutuka te jalousie kaka oya le kate et puis ils allaient gagner vont m'habiller na bilo soit na bofinga na benjir soit avec na teva fingo ils allaient gagner zou to karani maman journaliste pour nazala vraiment un peu bref peu clair na question na yo au moins ceux qui penda que to zoaka temps ya ko tiana ba poison ya ko finga naka donc to bio to salate donc to tamona kati ignorance moko boye donc ndetsinga de sana naza penda boye na vai nanga kanalali na lamuki na tiela président Mukado par exemple poison na tiela par exemple collègue nanga mo bosongolo par la parce que baleke belé c'est maintenant cité ba mo créer ma polémique mo boye donc na zota ko tiela bango ba poison mais ça n'est pas de sens donc tozana ngonga moko boye donc il y a ko se concentrer na boulot il y a aussi concentrer vraiment na boulot donc par là ba bazwa ka penza tana vraiment pona ko sana ba mabe donc ba ibelo ko bazo salate et puis ceux qui ont tali vraiment bagère à Batouango, baza bato ba musalo bazo salate. Ba sala musala par ignorance. Donc au talandeti vient à biso bato ko empoisonné dernièrement o maman Oliva Sunga qui a kenda ki na net niveau ya poto nani. On a ni vie de loin. Vie de loin. OK, vie de loin. Kota la lokola e azavie moko vraiment jouaka vraiment bien, a jouaka vraiment posé mais kota la jalousie donc et ça vraiment ba un mot boy. On m'a dit dans les émissions na yo, na lobit. O ka lobit ke kuna babaka descendre malade un jour. Pour le bien la vérité. Donc, bango balingaka te bato balobela bango vérité. Donc, ceux qui ont le but vérité, ndete na chopé cette vérité ndeko nanga kike dikeno abongisa atika ba montage. Bon, à côté la permission ngopé atali au moins le but kuna boto lukisa e, o mama ba poison, ba biloko moko bongo bongo. Donc, métotika, hein? Tout ma ba poison, donc tout ça toujours humble. Toko belaka musale sala vraiment bien. Mais affaire nzonzi to mona rote na affaire nzonzi ça dire quoi balingaka ote to kaka yo moko mibenda na ona groupe na. Ok, ceux qui peinent na bibenda na peinent na association na bango banzonding, c'est que baloba mutu abatami alekyo na maele. Baloba kalise se moko mi batela va kinzamba batela yo. Donc na mi batela par rapport à ba haine na bango. Ndetinga na jouaka déjà bien. Donc bana nyos toi victorien ba jouaka déjà bien. Donc na boy un jour na ke na nzonding mo botsongolo pakala lo bikuna noka sango keno vice na ngala de miel a kotindaku. Oh, believe, asali boye, oh, baza vraiment moi beleboli mais ça fona ba combo. Donc il n'a boye un jour que non, bazuzi ba makamo par rapport ba poison parce que za biskane ba poison bi melisa parti à banzonding. Ah bon? Donc nzonding déjà ba poison be na kati. Ya ngone mutu ba kanisa lokola ke nzonding, ya ne mutu epesa ka mbongo. Ya ne mutu esa pote no ba soma ba mitu ka ba bloko moko bongo mais or que nzonding déjà bongo te zelo mo que non, il ne fait la force au bengo vraiment to c'est le mo beza moto de façon que non, to tombo la bendele ya Congo et pas artiste comédien. Mais biso to zo makambo to tiango mupandi et comment que non lokola ke nzondinga na so ya kosomba car lokola ke kuna seka kende poto ya to zo ba ento mo ba ke na ba poison ba bloko moko bongo c'est pour cela nga na ba o ya nga to benda ba nzoto
tobena banzoto do banzonzingi pena okokutanga te loti lobi ata so miseli biso caché ya 1 million de dollars do mama journaliste okuta biso te lo bande Congo Suisse kane mesala ko tshaba mbongo na ngwanje de mo pena PDG na biso kombo ekingama musika Papa John voilà kane Papa John da la biso vraiment soit bimisimbo na ye kane mesala ko bimisa donc tokubela ka musala ka normal nakola nsabola ba pièce mi théâtre to mona ka ba papa na biso baza ko sala na ko tanga ba kombo ate po seniti na sa publicité na bango te ba sala ba théâtre mona même habillement ezalaka penza malamu mais le soteli habillement la ba artiste comédie beba surtout ba actrice ba mola tapela malamu te siko en tant que yo président lo banini pona troupe na yo moko pe est-ce que balataka pe bientôt habillement ça kande baninga so balataka batikara banzoto libanda ba mabele bloc donc ça fait malamu te. Ok, ndeti na troupe nanga premièrement nanu makamba ba papa tonalité na linga kangote. Pona nini? Ok. Tolobaka mingi théâtre to sala kezaka réalité. Bon, si ko ngana ke nozwa mwana moko boye il y a 25 ans na pesa ye jeune fille moko boye à 35 ans qui a commis lokola papa nae. Au moins te commis ko sa siko batu. Yona toza basé mingi na ba montage. Yana lo na tu pesa tolike non, to sala mingi eza réalité. Donc tout là on a vraiment un montage et en plus tout ça là est réalité na ndenge zo sengela so ependa que non et senga ke pièce au papa il faut jouer donc luka papa moko boya ba 50 ans mais okimi question nango bosa na pose question na bi habillement parce que la artiste comédienne mi sous actrice habillement ça prend malamu te comme on une actrice comédienne à la ti habillement soutien libanda mi pende libanda mabele libanda parce que la ba bise est-ce que ba au moins personne msou na fiancé na ye en tant que président botoloriza pour makambo na pona nini. En tout cas, Maman Eget Ntumba, vraiment, merci pour la question. Quelque question qui a répondu bien. Maintenant, ce que Zunga et Kotinga Pende Vandi. BF! BF! Bomba Bomba! Bomba Bomba! En tout cas, vraiment, qu'est-ce qu'on a pour ça aussi, Kanan? Naba président Oyo, Batiaka, Banana Bangwa trop, Angers pour na exposer Bango Banzoto. En tout cas, ce n'est pas normal. Ndetsinga na katia troupe nanga. Plus jamais na koki kosa ba biloko moko bongo parce que na bien bano bazo tourner pe ba roi wana ndeti bango kuna ndaki sa lokola bango baba mesa kosa ba biloko wana pepa na moko ezala ati ndeti bango kone batiaka bongo ba famille ya bano ba s'exposa kana batalaka ba TVT ba boti na bango batalaka ba TV et ce n'est pas poli que moi na vandi papa pièce na biso le kaka lelo papa vandi pe comme na tableau mwana na ye a mwana na ye donc tolo nyos tout libanda mi pende libanda et au moins que ils ont vraiment respecté même ata papa moi vanda ki alanda pièce ngo et kozala te ya wana vraiment lokola toli pe na zo pesa pe susu na bato ngo yo mtozo tala nga yo yo président yo sala ka babiloko moko bongo en tout cas tika bana bato ba ende musala ba été que oya ko exposer bango banzoto te na TV. Papa nanga donc ba ende musala ba été ko exposer banzoto bango te na TV. Comme ça ba on peut basi na bido mona présence de mana actrice présence o la moisi na acteur na ye ce que ye ba ne mona longo l'acteur wana acteur akina troupe muso bandi ko finga na troupe wana na bana loko te présent na zanga mutuka rara pour la nini ba wela ki moisi na présent trop excusez nga pour na voix na sana koskosu ko ba ibike te to malamio alo bara bien suko ezala nini zuwa to ka kibondumba to kibolole na katia troupe zo sala to bo salite. BF BF Bomba 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 Bomba. En tout cas vraiment Maman Eget Ntumba pour la question on a vraiment il y a vraiment bien ma casse et puis ça peut clair kota la ba président o ba komisaka bana na bango basi na bango c'est que parlant na koloba premièrement bazana manière té et deuxième chose ba éviter no bango bazo sala parce que yo sali kaka entreprise non parce que eza société donc yo sali société ozui batu pe baye et kaka yo moko na peli susu et ya lokola oloni nzete et boti bambuma yo moko no bando lia bambumana oboyi koteka yango kaka yo moko liaka donc ce n'est pas normal na ba prezo ba sa ba biloko moko bongo donc ponanga vraiment eza kitoko te ata muke bazé belé ba vraiment belonga pena bipenda ke non basaka vraiment bajera ba busoto moko bongo parce que ça busoto eza parmi ana mona kanata biselo ko moko keno na bena na banzonzingi na bendana eza pe tema bakutanaka parce que na kenda na banzonzingi te tema bakutanaka na ba président po basala ka bajera baje moko bongo ba koma pe pa mutu mo boya yebinga to vaina kati ya lisanga ngo boye
talabo balinga na bango na réputation na ni pe bébé. Est-ce que na linga pe bana nanga na linga bango te mais réputation na pe bébé na kanala banani na kanala ba oyoyo balinga ka bana na bango. Donc c'est pour cela ezape moko ya kozo vraiment pexanga pena na bandunzi ngana kenda te ezape moko ya kozo pena donc et puis ça a vraiment kana que non a vraiment face vraiment na bactère comédien nyos tout ya RDC sauf que o babenga na kombo pena ya o ya moko na landa na te biso kutu kombo Charlot quoi c'est qui singa vraiment c'est qui singa siko na ba artère yo c'est pla na ba artère comédien na ba nyos o ba sa ba génération na yo o linga pensa nan to boy polémique lo ba vérité en tout cas vraiment na bactère nyos tout. Bon, on a habité sur le banc combien de fois. Na bactère nyon surtout acteur n'a préféré. Azapé sous vivante que son nom repose un peu. Azapé sous vivante. En tout cas, à part Charlot, monsieur Soazati. En tout cas, les caméras. En tout cas, vraiment merci. Tellement vraiment. Les caméras vraiment. Donc on peut n'acochiter vers la fin à notre émission Nabiso. Il obani na suko za lango pe ba numéro contact na yo na siège na yo biska bo répéta ka tantôt mutayo ko ya ko bakisama na recrutement na bino. Et en tout cas vraiment bana kini bana braza bana mikili donc bino nyon surtout président de Sanda Pindaye Oyo balobi vraiment naza vraiment un beau président moko batala pende belé talakaka charge tozanango na charge tozanango par rapport à charge nanga mokote botala vraiment bateau baza awawa et c'est vraiment moi les sungi na bino pe ça vraiment bien to répéter tout justement na matete donc tout justement so kitina Kimayala otuni bar vita imana so commune bar vita imana au sauté première avenue deuxième avenue troisième tozana ça de fête la douceur numéro na biso téléphone eza 082 20 97 231 082 20 97 231 donc somo penda que non explication vraiment ya place siège eza et compliqué yo numéro de téléphone na biso on a vraiment okoko zoapé donc au localiser biso to kutana so pe recrutement pour kota ezala mobile ezala moi c'est vraiment yaka Victorien et j'aime beaucoup pour les pour nakoyamba mutunya surtout. Merci. En tout cas vraiment merci vraiment président de Sanda et à groupe Oyo la Victoria. Vous êtes vraiment welcome na Kata Congo Suisse. Vraiment courage, félicitations. Bon jeune comme toi, ozo persévérer pour tout ensemble liboso. Ozo boy no kolanda ba polémique ya ba topé au bon ma banzonzi parce que ba binzonzi il y a trop de facilité, il y a trop de bousologie na kindumba. Yonge pesa nga ganda makasi dans makambanga ngota na mona Dorcas na Kata Mayembe numéro 23. Ma les qui a propre maman Soazi talaka yo Soazi basenge et puis ça a vraiment ganda makasi. Entre vous merci, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth où il a permis à Kingana nous tout na lelo na kata tranche au Savoir Plus. Nani papa. Oh OK, pas de problème, la paix bango 2 minutes. La badi na mopanzi na yo. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo na nani? Comment on a believe? Oh, maman, il faut ça ndoya ya Billy na biso les Billy. Il faut que Billy azala awa. Atopé na Billy les grands monteurs dans moi la moko respect. Nani ati Billy la yaka ba pour na yo. Ah moi na maman ni. En tout cas vraiment na pesi pe andoi na nga bambote belé Billy. Vraiment na lingie mingi makasi. Vraiment na Victoria maman to bengisi bato ebele boya vraiment to rekité biso to bato zate ke ba bengi oya kapo bano sengo bilo mo bote et pas biso za nango ya ofele vraiment so na pesi maman na mbote te wana vraiment na ze ingrate taka maman na mamelisa vraiment maman vraiment taka soki yote vraiment ba okay, merci na sima maman bima mwa boto mona yo maman banzota. Bonjour maman. Bonjour, maman Igeti Tumba. Ok, maman Kombolo nani? Kombo nanga Medine la Chic. Ok, mais deux amis, le maman encore qui s'en a émission oyo. Bon, nga vraiment na loba troté, nazalaka vraiment na kanda ya mototé. Président nanga de Sanda ye yo babi Victoria nde makambo. Victoria nde base femme. Do bisonde basinde makamde na Victoria. En tout cas biso na Victoria to kangana biso makolo te po mwana bima donc na Victoria nde to fongola kande makolo po mwana bima
Maman Kema fort. Mbote maman. Mbote maman Iguette Tumba. C'est bon. Merci nga kombolanga ni shalikela autrement dit la soux kombolanga na jouelaka ya ngwana. Na peska merci na Congo Suisse. Ninge yambi biso na gentil penza makasi. Na bengisi pe ba obaza lokwanga bavandi sika moko bana makila na bango baza ba artiste makila na bango ezoganga bavandi sika moko. Groupe Victoria ebengi bango maboko ya polele maboko kufungwa mabaya kati na esika basangana pe to sa musala. Na pesi bambote na ngai pa po maneno antivirus ombre noire na Lyon. Merci vraiment. Mbote maman Journaliste Iguette Tumba. Kombo na yo? Akombo na nga lait de miel autrement appelé Zawena. Yeyo yende makam. Donc vice ya Victoria ndengai. Bon? Oui. Donc yon loba mingi vraiment ezate. So bio landa banzoto na ba âge donc moi ezate landa ka musala. Yon lobezaka to beng ça ba fia bien le quoi biso, ba garçon a bien, ba ya. Mbote na ngaka pas maître Zégué na baode na chancel mobala taille donc na suki wana vraiment. Merci vraiment. OK na gauche na simalanga mbote maman journaliste Tumba. Kombo na ni maman? Kombo na Nadège ya scène base femme yende makam. So boyango se mokila quoi. Président de Sanda atozaki denge. So ye o commandé makambu na kati ya Victoria. Na pesi mbote nanga na papa nanga André esikoza bambote na yango. Bana no bandimi président na bango de Sanda eza injustice lobi comme ke oh yete. En tout cas vraiment merci beaucoup Kolanda pe boyoki bango moko bana na ba vrai chéri de ba lobby pour na tata na bango na pesi baba merci mingi no asimba ki caméra donc tana mona asimbi caméra donc na lela fort boza vraiment tellement belé boza vraiment ko sepela na mona Christian le cheveux d'or donc li se faire kanga ciseaux d'or na pour moi kata cheveux zate Eric monstre veut dire monstre monstre na lelo na loyembo Eric monstre l'homme en culotte noire pourquoi pas na yo Billy moi la moko respect nani ati bino ko ya pona yo pourquoi pas na yo mon pasteur Ezekiel Mutangiri Ntumba mobali ya Emmanuel pasteur Jean Dibwe maman nanga Marie Libala maître John Molonga na maman Micheline yo no pesa biso maya pire merci mon vieux maître John ya ngona lo sako na obolinganga no bolinganga te na ba miyibi boyi babiso nzamba pambola mamola ne ba kake bisko bozali yo lorsque kokata na yo pour la Congo Suisse to kanga yo toko nyata yo ganda makasi di fedira ya mabe niati